Papa wa Roma pe kalaka mokonzi ya ONU bapesi losako na bokoti yo mosala ya boyokani ya molongoto traité international ya kopekisa bibundeli ya nucléaire Tian. Boyokani bwango bokotaki yo mosala o mwa mitano kasi bikolo bizali na bibundeli ya nucléaire batie yango manzaka te. Lloyd Austin akomi moindo ya yambo ya kokamba Pentagon to ministère ya bobateli ekolo na États-Unis. Sena ya Amerika indimi Lloyd Austin lobisima na botiami na ye sanza moleki na mokonzi ya sika Joe Biden. Joe Biden akibisi ete motango ya bawei na COVID-19 moleka nkoto kama motoba na États-Unis. Président ya sika ya États-Unis alobi azali kotia makasi na bitumba na bokono boye pe asengi bato kokoba kotosa malako. Bundungwa milelo ya Baléopard na Batunisien na Coupe du Monde ya handball na Égypte. Baléopard bazwaki elonga na bango ya yambo liboso ya Baangolais 32-31 au mois minei. Bapesa mipe elonga na forfait na match na bango ya lundi na Cap Vert.